yango to sengi na chibala yo bundaka pour état de droit to sengi na chibala yo lekisaka bo moina yo kibolenge na ona IDPS to boyete kokanga Peter Chanez à la bilan na yo parce que jusque là tu n'as aucun bilan chibala tu n'as aucun bilan ezali kamba soni olingo sala lobi bato o batombola kayo o babatela kayo ezali bongo ba journaliste ngayo na koloba chibala na yaka kotalo la prison mbongo ba kongola na ba député to yaka to tikelo yango boni mbala boni yebisaki ngai botika ngate lisu nange komi na pasi vérité ko bima to bomba mbongo na ndako na yo c'est déjà une infraction. C'est déjà une infraction où tu fais de ta maison la banque. 2. La supercherie. Nino lingo la ksanabara na biso. Tibonganga. Yangonde solution bakam. Qu'est-ce que tu veux apprendre à nos enfants? Olingo apprendre na ba na biso bonganga nkisi. Mais na likambo ande ko na biso chibala koluka biso bitumbate. Toko gagner yo a priori je t'informe. Toko gagner yo. Toko fina yo. Toko baka on a kuluzi. C'est encore chez nous ici, on peut arrêter un journaliste entre guillemets diffamation. Donc combat oyo to bandengo bandakala mukolo moko te kabila ko lamuka na tonga lobi na pesi ba jeunesse liberté de la presse. Non, ezabitumbu to sengeli to bunda yango biso na baeba ko tanga na baeba ko ya lobi kino suka la liberté s'arrache et sengeli to arracher liberté wana vis-à-vis ba bourreau na biso. Ils n'ont pas un mandat officiel, bazo diriger biso par gangsterisme. Ils n'ont aucune valeur na niveau de la démocratie. Ils n'ont aucune valeur en tant qu'institution. Yango to sengi na chibala yo bundaka pour état de droit. To sengi na chibala yo lekisaka bo moina yo kibolenge na ona IDPS. To boyete kokanga Peter Chanez à la bilan na yo. Parce que jusque là tu n'as aucun bilan. Chibala, tu n'as aucun bilan. Ezali kamba soni olingo sala. Lobi bato o batombola kayo, o babatela kayo. Ezali bongo ba journaliste. Ngayo na koloba chibala. Na yaka kotalo la prison. Mbongo ba kongola na ba député to yaka to tikelo yango. Boni mbala boni yebisaki ngai botika ngate lisu nange komi na pasi. Esengeli na kino kozwa traitement. Banani babundaki. Ezaki bisote ate ezalaki na katsa ba cop na bino ba jeune na bino. Nous vous demandons chibala, tu seras jamais en aucun cas engager la guerre avec les journalistes. Tu es écrasable vis-à-vis des journalistes. Tu es écrasable. To sengi yo makambo yo lingo banda biso. Tu ne seras pas fixé cette affaire au niveau du tribunal. Tu ne seras pas fixé. Parce que fixé en vérité ko bima. To bomba rambongo nanda kuna yo. C'est déjà une infraction. C'est déjà une infraction où tu fais de ta maison la banque. 2. La supercherie. Nino lingo la ksanabara na biso. Tibonganga. Yangonde solution bakam. Qu'est-ce que tu veux apprendre à nos enfants? Olingo apprendre na ba na biso bonganga nkisi. Peter n'a fait que relayer l'information. Kino kanga bato diffuser l'information en premier lieu. Il n'a fait que relayer l'information et puis à signifier source d'information. Oh, le temps où moni bilenge ba remonter les mela boy. Yo mo koza ko mitunate. Oza ko mitunate, tongi to kende na wapi. Tongi to memo wapi. Tongi to bako na kuluzite. Tant moni ba jeunesse ba mi ko telema ba marché. Monsieur, c'est le quatrième pouvoir, la première puissance. Ko sakana na bisote. To bien te journaliste na Congo, azana tinate, po azamoto pamba. Aza pauvre, les jeunesses au Congo, c'est un pauvre, c'est un petit monsieur. Mais na likambo ande ko na biso chibala, ko luka biso bitumbate, toko gagner yo a priori je t'informe. Toko gagner yo, toko fina yo, toko baka on a kuluzi. Toko baka on a kuluzi. Na kena on le côté français. Ici je m'adresse à toi-même personnellement, ainsi qu'à tes enfants. Chibala, je sollicite votre sens d'humanisme. Je sollicite votre sens d'humanisme. Ça ne fait pas bien. Si chez nous, si le plan interne, ça vous fait du bien, tu as prouvé aux journalistes que c'est une bonne chose. Mais à travers le monde, ça ne fait pas du bien. Je sollicite le monde
j'implique la solidarité planétaire. Botika bisote. Moto akangi moninga na biso aza makasi. Akomi na mbongo, akomi na nkita. Aza sur le lenge mokote na biso. Libérez ndeko na biso. Nous sollicitons les gens de bonne foi. Nous sollicitons la jeunesse. Nous sommes toujours Kokoba avec notre sujet du jour, c'est Peter Tchani. Tozana Israël. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko. Lelo toye awa pona mamba Peter Tchani. Oyo zopesa soni na ba kontina biso kokanga molobeli oyo apesa information claire et limpide. Yo ezo saloni en tant que journaliste. Non mais pas si dans mon thème, soki toya toye ne sengote. Ndenge toye awa toye parce que moko na biso za na pasi. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Et c'est mon abiso zali Peter Tchani azala libre asala musana ndenga salaka. Chibala oboza komona wana. D'abord procédure bakangeli Peter eza procédure non respectée par la voie incarcérale. Pour bakanga moto, les voies sont reconnues. Voie liboso zali pour bakanga moto zala batindeli yo convocation. Il y a la première convocation, il y a la deuxième. Ce que vous avez tempéré bien pour répondre à biloko wana, c'est en ce moment-là que bako sali la yo mandat d'amener. Mais première convocation comité, deuxième comité, moutaza na lié à travail na ye. Même mata bomagi moutou, mais la procédure n'est pas respectée. Sinon que Peter Tchani sa faute n'est pas à craindre. Et si ka sala ka yeba ni atana 4 ba ko kende ko luka ko tigele convocation. Azali patron ya le vrai journal, aza moutou balabala teo aza non identifié. Batunyo so bayibi so komi na imka ko kota adresse ya vrai journal. So ko komi na futi mbongo na yo biloko nyo so ko zala malamba. Bako basali yango yo kendo kamata tata ya batu, mobile ya batu. Hein? Oke kama responsable patron ya batu wana nyoso batikali ndenge batikali bana bitike todoke na décembre batu wana ifo balia toza na période de campagne oyo ba chaîne nyonso bazoluka bakotisa mwa eloko vrai journal leader na bango azalité nyonso wana responsable nani locataire Chibala na lobaki yango na Bible David alobaki j'étais jeune j'ai vieilli j'ai grandi je n'ai jamais vu un juste abandonné soki ezali bazo koma Bible ngana kosenga batia verset depuis le monde des mondes je n'ai jamais vu un locataire premier ministre pour la Chibala za la sonité les riches ont leur passé les pauvres ont leur futur Chibala za la sonité akanga pite azana sonité abosani taxi ya super lemba azana sonité abosani maboke en face africaine abosani place en ok ne pas ya mamu ezaki na avenue Lobo ezaki na super lemba place mandoke ndo beta dam Chibala abosani fi ya dam Chibala lelo komi ko kangisa bato Chibala nenani na dictionnaire qu'est-ce que Chibala kombo Chibala eza nenani à part na synonyme to ko baka locataire comme premier ministre Chibala nenani tozoya ko lelela Chibala te biso toza baninga Chibala te toyende ko imposer Chibala régime ba respecter la liberté d'expression te balakisi ke na ndako Chibala mbongo ebungaki. C'est une information qui reste à vérifier. Peter mouta pesi information et zana bato musu ba pesi information. Peter a relayé information wana. Mabe ya Peter ezagini. Pour avoir relayé information, ngai ndenge na zala ba ibsenga ke ba beta yuwera na tsango. Nga na zala gite bato ba pesi information, nga na relayé information wana. Mais ça reste à vérifier. Ce qui bino bolimo kangai. Le quoi la cas d'espèce, beaucoup ben amuto après ça information, na libéré source et puis Peter a présenté na source na ye. Bateau ba pesa ke ba image. Pourquoi vous s'attaquer na ba image wana te? Tu comprends que ça arrestation moko politique. Ça n'a rien à voir avec ma presse, c'est ça politique. Oui que vrai journal les ali, journal moko nostalgique. Ezola que ça José Makila ba passer na ye. Ezola que ça Olenganko y passer na ye. Et le kisi Chibala passer na ye. Et ça journal loyo c'est ainsi qu'ils sont allés arrêter Peter Tchani. Peter Tchani a Robima. Nazo solane mikolonio sotozo ke na rappelle la prison a Kobima. Chibala ko sanate Peter Tchani a Robima. Ezaka Chibala te olengankoi. Tous les opposants bazanga libanda ba opposants. L'autre fois qui ont insulté Kabila, les gens qui continuent à pouvoir, ils ont trouvé plaisir. Il y a les erreurs récemment. Et pas Ngoïka Sanji. Moi j'étais en Mbujimaï. Ngoïka Sanji a détruit complètement Mbujimaï. Bana 10 ans en Mbujimaï. Bausa la cirage, bana 10 ans.
Bana 10 ans à Mbujimaï. Lou Bilange, Kanchi, Mouya, Dibindi. Moi j'étais à Mbujimaï. Il faut que la étani Mbujimaï ezalelo. Maïna Kouré, Zate Batubalonga Mbujimaï. Tous ces gens-là se réfugient dans Lubumbashi, Bamsouba na Kinshasa, pas sur les apports Ngoïka Sanche. Donc, soyez journaliste à l'objet Logonayo. Une fois Nero Mbungu a tenté avec moi, na la Gisagi Mbongo, député provincial, Liaki. Na niveau ya bikanga na poma tete. Fallait pas ton nzela batakise sur bazar la passe. Nero Mbungu ba liambongo wana. Ils ont mangé cet argent parce que j'ai dévoilé ce secret. Baya ko kangai ba levanga baya nga na aner awa. Mais na yebsaki Nero Mbungu ke nga na mutu akunki jamais tombé na bitumba ko sambwa. Et puis souka il est venu s'excuser au bureau. Nazo senga na bato ki senso bazola na ngai, un bandit comme Nero Mbungu ne peut pas revenir dans la législature. Ça je l'ai dit, je pèse mes mots. Je connais Tibala, je connais les joueurs et son jeu. Au moment où il y a des gens qui peuvent parler de Tibala, peut-être à Tibala, place à Zobeta Dame et pas à Mamou. J'ai des précisions, je connais Tibala. Donc il a intérêt. À cause de sa vision, je ne connais pas. Je dis des choses que je connais. Donc, si Tibala, Peter Tchani, moi je demande aux amis journalistes, ceux qui Peter Tchana Bimite, moi j'ai une seule proposition. Toko ça la campagne T. Nous devons supporter, attends Pierre Kameto ça la campagne T, total bango ba kolexabilo na bango na ba chaîne nini. Une manière ya kozala de cœur avec Peter Tchani. Parce que besoin de se pelater tozoli ya soso, OK ozui coupage mais Peter Tchani a coupé na prison. Nga na kondimelo ka mdelo wana te, na kondimate bako finga journaliste bako nga journaliste combien de fois. Tomona ki ngwana ministre de la justice. Tambwe Mwamba nous a insulté pendant que biso tozwaki décision to relé makambo na kwe moko bo bazu quelques individus, Jean-Marie Kassamba, autres pointé du doigt qui travaillent pour le pouvoir en place. Nous ne pouvons jamais admettre ces choses. Pour le moment, moi j'en appelle à la conscience de la journaliste Nyons. Reportage à majorité vous devez laisser cela. Campagne pour abandonner pour sauver. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Presto Zalinzoto, quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébuchent point. Et c'est la bouche qui parle. Solidarité, toujours le besoin. Tous les problèmes où la prison, j'ai 3 semaines. Vous continuez à faire des reportages. Mais quelqu'un est en train de mourir. Dans la prison, plus de 40 toilettes et ça, dans la prison. Il vit dans des conditions infrahumaines. Peter est encore jeune, il a besoin de la liberté. Il a besoin de vivre avec sa femme et ses enfants. Pourquoi on arrête Peter? Pourquoi on arrête Peter? Gédéon Kyungu, qui a tué les femmes, Alia Banzoto Barabasi. Peter Tchani est voyou, il a tué qui? Peter Tchani a tué qui? Il faut que Tchibala nous dise ça, il a tué qui? Il a tué qui? Tchibala a parlé ici, il a plus de 800 conseillers dans le cabinet. La plupart, qu'est-ce que Peter a fait? Peter n'a arme. Peter a arme, arme n'est zabik. Pour avoir diffusé l'information, il fallait l'obanin. Journaliste Azali Kamona Kamba, Oya Moninde Agoloba. Il faut que tu nous justifies à retrouver Mbongo ou pas. Pourquoi il va s'attaquer à un journaliste qui a relayé une information? Nous devons nous mettre ensemble. C'est un jeu de la politique. En décembre, dans la période où tu campagne, la Peter a cassé majorité, a cassé des opposants, des coopérants, des aventuriers. Bato baza candidat banganga, ayebi bato ba voter azate. Mais bato ba voter bango ba la confiance en Nganga. Nganga multiplier ba bulletin. Il le savait. Voilà pourquoi on l'a étouffé. Tout en sachant qu'il y a une voix qui s'est levée et il a dénoncé Biloko. Je suis contre cela. Nous devons en appeler à la conscience. Bola na makamba Jean-Marie Kassambate. Bola na makamba Chilundete. On a des distractions parce que ces gens-là, ils travaillent pour le pouvoir en place. Les journalistes, ils sont tous en partie. Ceux qui ont dit Peter, Lobé Zalaki Eliezer, Lobé Zalaki Mike, Lobé Zalaki Safou, Lobé Kozalayo. On ne fait pas la fête, nous devons nous mettre debout. S'il faut arrêter la campagne, on doit arrêter la campagne pour que cette histoire s'arrête. Donc il faut un langage commun. Bon, il faut que tu aies besoin de Jean-Marie Kassambate, tu as besoin de Chilundete pour que tu sois unis. Bango bazoli mbongo la pouvoir en place. Mais Bissone va toujours suivi parce qu'il prétend parler à notre nom. Peter Tchani doit être libéré avant la fin de la campagne. Ceux qui vont libérer, on arrête avec la campagne. On arrête avec la campagne. Voilà le message que moi je donne. Les autres, combien de journalistes? Comment ils sont venus? Combien baillés? Bamsou Bazan a coupage. Mais pendant que Bissone est assez à moi, Bamsou Bazan a coupage. Vous pensez que vous avez des reporters, mais vous avez sacrifié toute une journée pour rester, pour soutenir Peter Tchani. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres?
Celui qui n'est pas avec nous est contre nous, le choix est clair. Merci beaucoup. Tozo Kobakaka na interview na biso toye kozwa une figure que boyebi très bien na télé o abunda pe bitumba mingi ya ba journaliste yepe à un moment donné menacé et le lot est comme tour ya Peter Tiani asa en terrain pour nako bundela liberté immédiate. Yande kona biso Peter Tiani mbotende ko ngai tomoni lelo ba journaliste basangani objectif ezali ko libérer de kona biso Peter Tiani immédiatement. Alors ma question est de savoir ce qui lelo Peter Tiani ba bimisi était na sitingo to sali réaction sous ces années te lelo toye na nupona ko senga na oye ba koloba ke yende plaignant parce que makambo Peter alobelaki mbongo ya kimuiba ibaki na kati ndako ezaki premier ministre nde toye komona e tolobi tata e Jean-Marie Kasamba ebisi biso ke yo mutu kangisi ye mais siko tolingi oyebisa ndeko ba oyo bakangi ye babimisa Peter na boloko parce que tokosuka awate na ebisio lelo eza première action toza pendant période de campagne na bandeko na biso ba police ba yebi que pendant période de campagne ba manifestation publique et requérir les sources information te tokosala yango soki lelo abimité deuxième action tokitana ndako na ye esikango oyo tokosenga siko ba magistrat baya batala est-ce que likambo parce que oyebi na bamboka msusu ndeko soki journaliste a dénoncé likambo neti ya boyo qu'est-ce qu'on fait okomona parquet ko ouvrir information bakay ezala rumeur ezala ya solo ezala ya lokuta parquet a ko ouvrir nanu registre d'information pour bayeba keza eloko nini o babenga kana parquet RI siko bokeye patibala est-ce que mongo ezalaki te bana ba papa leki oyo banoko ba kotisaki kuna pona kotuna bango kokosela bango ke bayibaki mbongo ya premier ministre mbongo ebele est-ce que bazalité ce que magistrat soki ya mbongo ngo akomaki kuna na lolenge nini mbongo ngo ekena ko sala nini pona nini ezaki ya nani mutu achaki yango kuna tala musala magistrat alingaki asala olia ko kanga mutoyo abimisi information ndi eloko ya liboso ifale ko bandela wana siko ya mibale soki eza établi ko établir ba responsabilité ko kanga mutoyo penza ayiba kimbongo na pona nini mbongo ya ebele boye ko kozala na ndako ya premier ministre. Donc voilà un peu eloko il fallait esalema yango wana. Alors ndenge tozo yeba plaignant tilelo azat akobimate aza soki un certain cap yo natanga ki na papier moko to kozela sikoyo bandeko bakoti kuna soki babimi soki tozui libération promesse ferme soki abimite biso to continuer ba action grave pour la libération yande ko na biso mais balobi que zali mingi otozo benga za kolokola kumoko na molili eza nango vraiment makambu ya mbongo te mais zali rubrique oyo ndeko na biso Peter Tiani atia na journal na ye devoir de mémoire oyo a rappelé ki ba discours passé ya premier ministre etanga zongisi yango lelo yango nde esalaki pasi est-ce que wana pe to ko zonga en compte na arrestation biso nyonso doit ali ba journaliste to ebinde makambo esalamaka toyebi ke eloko yango wana eza liste ya ba journaliste tozali toyebi ba mandat ya comparution na biso nyonso esa esalemi bakozela ka osala mbeba okoko mona ka ndeto telemi boye mandat ebimi ya bakangi ngai donc liste ya ba journaliste il faut bakanga yebani na tosi toyebi yango bango ndenge bakangaki munoko ya ba massa na biso ba député baloba liso na ba télévision te siko il faut ko kanga munoko na ba batika na musala kokanga munoko ezani ni koboma ou bien okota bango na boloko donc yango ne esalemi déjà ba oyo bakobundela pour la liberté na mboka oyo pour la démocratie na mboka oyo tosi toyebi yango et mais siko likambo esali penza pasi na premier ministre ezali oyo au mon interview premier ministre asala kitango azaki obilelo les paroles ne s'envolent plus non les paroles ne s'envolent plus parce que oyo ezali boko tchanga na internet lobi kuna boko mselanga yango boko brandir nga yango na mutu c'est-à-dire les paroles ne s'envolent plus les paroles restent les images restent les vidéos restent alors vidéo na babimiselier ako finga kabila lobi o kabila nani korna ye ko telengana lokola ya Mobutu mais lelo azana kabila ko kumisa ye nde Peter asali juxtaposition yaba élément mibale wana yango moni lelo bakangiye mais papa
siko toloba soki Kabila ngo aza kokangisa ba journaliste nyoso ba finga ya lelo mais lelo biso nyoso seke tokufa mais comment bango bona ka eloko ya muke bango ba finga Kabila net ba msusu ba traiter Kabila ya satana ya diabolo ba msusu ba traiter Kabila ya microbe mais lelo ba kolia na Kabila mais soki Kabila wana a décidé kokangisa bango kala nyoso wana lelo baza wapi mais biso toko lemba te toko zongisela bango balobaki contre le président et soki ko boma biso nyoso bakoboma mais baye bake moko akotika la kapona libération lokola et ko falobaki soki lelo te ata lobi bana na biso bako libérer mboka na biso balobi mbongo wana esali que bandeko na ye lelo ba postuler na ba candidature na moi tomoni bango ba photo dans la période ya campagne électorale tomoni ba affiche partout. Est-ce que par là yo ngolo bako yolo bani mais au mona ki fi oyo abundisa ki batu na primature opona nini ndeko nanga Michel Somo ya longwa ki directeur de cabinet mwana mwasi yango yaki kubunda babundaki video na bango etambolaki a débuté na Kasavubutu ya wana lobi na komimisa siko liste na bango nyonso bawo ba bénéficier na mbongo o mwana wana sok o ya yibaki toko bimisango poto yeba pona nini mbongo wana ezaki na kati ya ndako ya premier ministre na musala nini yeko sala lelo boko yeba yango siko kaka na période o toko bimisa balar nyonso wana esike uti o basali na bango ba fiche basali biloko nyonso boko yeba yango yemoko aza candidate mais atindiki ba ne nyonso ba semeke ba noko banini to ko bimisela bino liste bobo yeba esika nini mbongo wana ekendeki. Merci beaucoup Mwana Mboka. Je vous en prie. Peter Tiani, nous n'avons qu'un seul message pour toi. Zala makasi po biso pe toza libanda en tant que journaliste bandeko na yo tozo bunda pour que liberté na yo ezwama. Alors je dis un grand merci na équipe technique Mobimba oyo et soutenir ki biso pour que bolanda émission oyo équipe technique Mobimba ya Kleboa. Je pense à mon boss de la nation Pichu Mangaya. Et sans oublier Ndekonango na lingaka mingi wa Pesibino Bilili Oyo, Marcus et puis Herman, pourquoi pas toutes ces équipes là Oyo sala que tolanda ba émission qui toko Oyo, toza awana bino à tout moment pour vous informer. Au revoir.